de la diaspora congolaise. Bandeko balandi ya radio EDTV mbote mingi na bino. Merci mingi na ndenge bobelemi pona kolanda flash d'actualité na biso oyo. Bandeko tozali awa pona komeka kopesa bino sango ya oyo ezali koleka kuna na Kinshasa na isika wapi basango basangisaki bari politique ya mboka pona komeka kosolola pona komeka kobongisa mobulu to mikakatano oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso Congo. Lokola boyebi basilaki ko signé oyo babengaki bongo accord ya Saint-Sylvestre le 31 décembre kasi ti kino mokolo ya lelo accord yana ekotina na application te pamba te bai politique bazali koyoka na boni transition yango ekoleka na yango bazali kokoba misala na bango kuna na centre interdiocésain na mboka Kinshasa. Lelo lisusu mokolo ya dimanche le 22 basanganaki toujours na direction ya basango to ba évêque ya mboka Congo basangisaki bango pona kosolola oyo etali makambo ya kopartager batâche na kati ya transition oyo lokola boyebi bayokanaki bongo transition ya inane mais kasi motuna biso zali kotuna mois ya janvier yango oyo isili est-ce que bakozala capable ya kokokisa promesse oyo bapesaki ba congolais pona ko organiser l'élection na décembre ya année oyo toyebi te nyonso ezali se tango muto ekopesa biso raison to pe tort mais yango na sengi na bino bolanda nanu abe Chole bongo tokoya ko zonga to eba ko clôturer elongo na bino. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Lelo na utikoloba na boni misala mitamboli awa ebandaki na arrangement particulier kino lelo. Moi na boko makambo bai politique bayokani na makambo etali sensa bai yebi deja ndenge nini bureau esengeli kosalema kasi na boko makambo bayokani nanu te. Par exemple, bazako yokana te na boni basengeli kokabola bato na Conseil national ya suivi accord. Bayokani nanu te na nani akozala vice-président ya Conseil national ya accord. Front pour respect à la constitution balobi esengeli kozala bango po bango baza na place na gouvernement te. Majorité balobi esengeli kozala bango pamba te président César déjà na opposition, rassemblement azali pe na opposition. Ce tel makambo ya gouvernement nano bayokani te po na makambo etali bokaboli ba poste ya président boni basengeli opposition asengeli ko présenter candidat po na etali makambo ya décrispation na utikoloba oyo esalemi Roger Lumbala azongi boko ba politicien babimi basusu oyo balobaki bakobima nanu babimi te médiation zali kotala likambo yango mpe basengi na ministre ya justice aya kolimbola na bamedia eza na radio na télévision lokola CCTV oyo basi bafongoli mosusu mpo efungwama basengeli kokomela ministre mpo ayebisa bango na makambo mpe etali chronogramme boko makambo basi ba fixé déjà ba délai lokola mokolo nini basengeli ko adopter misala bazali kosala na suka nango esengeli kozala samedi ya poso oyo basengeli ko signer arrangement particulier. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà bandeko lokola uti kolanda abe Chole uti koloba bongo bai politique ba meki déjà koyokana na oyo itali bongo organe oyo ekozala ya contrôle bayokani na yango bayebi nani oyo akodirige organe wana mekasi na esika oyo itali molandi na ye nde bayokani penza malamu te pamba te front ezali kosengezwa vice-présidence ya organe wana pe bato ya kaya Kabila bango pe balingi bazwa organe wana na esika wana vice-présidence ya organe wana na esika wana penza boyokani epesami te na oyo etali pe gouvernement bayokani penza malamu te mpona kombo ya premier ministre ya transition na oyo etali de crispation tomoni biso nyonso ndenge nini mwana mboka Roger Lumbala asilai kozonga na mboka Congo mekasi bandeko mingi bazali na kati ya baboloko
pe ba mususu bazali toujours na exil bazongi na noté ba discussion na nyonso ezali se kokoba kino mukolo oyo bango bakozwa solution bongo ba ko former gouvernement oyo ekokamba période ya transition mais kasi mutuna oto tuna kina libande toko réitérer yango lisusu toko tuna yango lisusu est-ce que une année yango basilaki ko banda ko compter yango depuis le 31 toko ba ko banda ko compter yango mukolo oyo gouvernement ekokota en place mutuna biso zali ko tuna yango wana est-ce que volonté ya solo ezali penza na kati ya ba politiciens congolais pona ko luka ko si sa crise oyo Congo ezali na yango ya légitimité pambate banda le 19 décembre toyebi ke mandat ya oyo abanda ko diriger Congo esilaki kosila bakotaki bongo na ba négociation pona koyeba ndenge nini période oyo ya mandat na ye esilaki ndenge nini bakoyeba ko gérer yango pambate ba élection esalamaki te kasi tozali komona lelo bakoti lobi babimi solution malonga ezali kakate botikala kaka na EDTV ba correspondant à EDTV bazali toujours kuna na 5 bokozala kozwa ba actualité yango na ngonga nyonso oyo ekosengela na biso te bakopesa bino actualité. Merci mingi na fidélité na bino ezalaki bongo wa bino ndeko Richard Richtempête. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.